Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso e atakombongeleki makasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapaselekeli tinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyeba nzembo na elonga nakutambo TV. Kilongo TV. Est-ce que ça moi dans mon passe ça passe bien passe est-ce que vous qu'on c'était le but passe bien passe milolo ya célébrer yes est-ce que vous qu'on bakisa lisusu na milolo gloire au Seigneur et là au monde on s'appelle na tata mikolo azoloba tozo fêter kaka ba anniversaire te yes lelo mutape kisayote une année ça se fait mutakange sengo na yo na moni na ouverture tata polimbula bana sefse to polambula de ko célébrer Nzambo inviter l'homme de Dieu Daddy RB à son pouce na bonne prière d'ouverture au sommet à ma boko pour la lokumo Yesu Masia Nazareth pour le matin wana mosali à son matabete la Yesu Masia Nazareth anazoyo kayote beta ma boko na milolo mata
Assurer protection. Les lots Zahar. Hey!
Avec la danse, l'expression de l'amour que je suis. Voilà. Et Otiranga la bina, otiranga la bina, otiranga la bina, otiranga la bina, otiranga de la bina, otiranga de la bina. Changer. On est là, comment conséquent. Mes projets, mes études, mon travail, ma famille, mes enfants, mon église, tout ce qui est en moi. Voilà ce que Dieu aime. La joie de l'éternel, c'est notre force. Dans l'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Otiranga la bina, otiranga la bina, otiranga la bina, otiranga la bina. Ma santé, mon mariage, ma vie chrétienne, mes affaires, ma joie, mon avenir. Ça c'est mon église. Avancez, avancez, avancez. Allongez, allongez, élargez mon espace.
CC50 bolimbisa. On passe ça na kitoko moko. Passe na lingi bino mingi. Elinga passe tellement. Siko botu na ngani. Nangi na funda. Nanda kwa tata na ngai. Epa na biso. Pashi ya lingi na yembate. Est-ce que tu repères ça nzambe mololo? Sola
la vie à Tata. Yesu Masia Nazareth azala glorifié. L'équipe a mbongo, l'équipe succès, l'équipe a visa. Tous les visa, on peut faire un passeport. Échanger pour moi, il est l'autre côté. Visa, on peut avoir accès au côté Mboka Moussou et Soukiwan. Combien de personnes ont besoin de visa pour Mbok, mais le lobazo, le bazaka malam en Afrique. Il y a un qui a sauvé vie na yo. Et ça combat Yesu Masia Nazareth sur l'ingon di manapoko alelo. Ouais qu'on peut ça yo kimia. Et ça combat Yesu Masia parce qu'il s'appelle le prince de paix. Zama pambola yo. Zama pambola yo yaya. Zama pambola yo. Yesu Masia Nazareth samona yo. Merci Yanazo c'est là. Na ko forcer on est l'autre côté. Et ça li kamuyo no soit conscience. Famille na biso makambo zo simbate. La kisi biso banzamba ba mai. Banzamba ba simanda kwa ba cimetière. Kokenda koko loba na cimetière. Or la Bible dit il n'y a pas une relation entre les morts et les vivants. La seule personne que tu peux donner ta vie, c'est celle Jésus de Nazareth qui a pris une place sur la croix pour toi. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le rejeton de David. La Bible dit de la même manière, Moïse avait levé le serpent de dans le désert que le Fils de l'homme. Et Seigneur a tombé. Ataba suyo na nyuka ya famille, mais son tomboli mi sur l'icolo. Au tali koulou sur Golgotha, c'est le lien de la condamnation de l'ennemi Satan. Merci bien-aimé. Qui m'embang yaya? Qui m'embang bien-aimé? Sans rater l'occasion de ça passe. Yasi ba lemba ba benga kuluna. Et ça n'a nzambe mo kaso ba kuluna. A comme ça bango ba sali na ye. Et ça n'a nzambe mo kaso ba kuluna. A comme ça bango ba ta valeur. C'est Dieu là t'appelle ce soir. Bien-aimé Yaka, papa quand on a famille, ça inutile la mise en famille. Mais je te rappelle ce soir, tu es très utile la mise ensemble. Il y a un moment où bateau ba lekio, bana ba prison, bateau ba lekio, yaya bazana kata ba cimetière, bateau ba lekio, bazana ba soins intensifs. C'est Dieu l'a permis que yo baso mona pamba, ose à la très bonne santé parce qu'il avait besoin de toi aujourd'hui. Yaka mbangu yaya. Qui en que ça la nongelo tenga pe na mwana changu. Ne e grandi na chang. Toyeba ipe makambo okota concert. Toyeba kipe makamusu na sena moyo. Mais efuta biso ne lokote. Mukoto pesa ka ebo moy. Mukope oto soka décision. Mukola comment ko changer histoire à bomoy. Il peut changer l'histoire de ta vie bien aimé ce soir. Seulement que tu donnes pesa e kaka ton cœur. Et lui sait qu'il peut faire avec ton cœur. Merci de kolekili. So salamba bien aimé na sambel. Salamba. Na ina sambela. On a déclaré bien-aimé dans le Seigneur. Yesu Masia Nazareth a fongo là-bas so e kangabino parce qu'on commis aye. Et bon il y a José Komata, mon grand frère que j'aime beaucoup. A koleka bon to célébrer nzam parce que bon li mutema c'est une fête na lola to ana raison ko bina na ya José parce que to ça ici fête ya awaka teme to ça ici fête ya mune na lola. Nazo zela ya kamba. A to ça na parcelle bien-aimé Jésus t'appelle. Jésus qui Nazareth t'appelle. Yaka bien-aimé, viens. L'occasion de s'enzambeni. Na esprit de mort résout ta famille au s'enzambeni. Na esprit de blocage résout la tabine au yebi s'enzambeni. Na esprit de condamnation résout la tabine au yebi s'enzambeni. Parce que tant on a pégré que yo, on résiste à qui niveau sonaye. Y'a le qui niveau so fongoli kamaboko. Landanga na lo sambo. S'il vous plaît landanga. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Na zonge pa ina yo. Na tambusi bomo ina nganga imoko. Kasi na zui litomba te. Yango na zui décision. Lobango bien yango na zui décision. Na zonge epa ina yo. Yo oyo sombanga. Na makila na yo. Oyo sopa na Golgotha. Na sengi olimbi sangai na mabe nyonso na sala oyo na yebi na ona yebi te limbi sangai pepeto langa na makila na yo na fongoli motema nanga na zui décision ya kotika nyonso pe na zui décision ya koyamba yo Yesu Masia Nazareth. Lobango bien Yesu Masia Nazareth. Oza mokonzi.
ozala mokonzi pe mobikisi na ngai kobanda lelo zwa direction ya bomoi na ngai natambwisa ngai moko te kasi yo tambwisa ngai kino yo kozonga to kino kufa na ngai na mokano na yo eloko nyonso oyo etungisaka nga oyo etungisaka famille na nga na nzela makila ya batata makila ya bamama to mpe makila ya bakoko lelo eza suna bokonzi te mpo makila na yo ekotinga na alliance loba le sang de l'alliance est réclamé ngai ya biso nyonso tokotelema sikoyo ina déclaré protocole sécurité veillé nzambe alinga kata basinga mutu moko oza awa elingo tikala histoire une année en passa esalaki mokolo nazwaka délivrance na nga il a dit évangile apesi biso eza kaka en parole te mais c'est aussi en puissance. Je déclare aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit de Dieu est au toucher yo ata bakanga bino na famille tala makambo protocole kota na kati wana mema ndeko wana tomba loboko mba l'église mobimba ya kobangelo te la police azawana la police azawana zo sionné wana ya tomba loboko loba nkolo Yesu Masiya Nazareth mutu nyonso oya tungisaka fi na nga oya kanga santé na nga oya kanga ba projet na nga ya tomba loboko bimi moso na suka lobango oya kanga ba projet na nga oya nyoko la kalibota na nga bien aimé circonstance le que lobongo te toza bana nzambe toza na droit libre. Alors qu'il n'est pas bon de prendre les paix des enfants et de les jeter aux petits chiens. Nous ne sommes pas des petits chiens. Nous avons crié à lui. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons droit à son héritage. Beta maboko tamazo kangola. Beta maboko tamazo libéré. Kindo kia famille est l'atabatu. Ils ont libéré banana yo. Ils ont libéré nyosu yo. Moto sopela. Moto sopela. Moto sopela. Tandi tamazo libéré. Basinge so katana. Azo sauté moto nzambe so kota. Yaya même aux en fin fond. Guyana nzambe simayo. Guyana nzambe simayo. Allez, reçois la puissance. Reçois la puissance. Rendari abase. Rerabosa. Yendarabose kenderi abababa. Jésus-Christ Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ Nazareth est Dieu. Le seul libérateur. Le seul vrai libérateur. Tanegazo libéré yo. Azo bimisa yo. Soki bakunda yo yaya. Ba déclarer maloba na cimetière. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Allez, bima. Bima na cimetière. Olota bandoto kaka ba Hollanda yo. Olota bandoto bazo bundisa yo. Olota bandoto na zamba. Olota mwasa butu mabala butu. Allez, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Jésus-Christ Nazareth est Seigneur. Abano kangola yo. Loboko nguya Yesu Masiya Nazareth. Esimba ona kata full. Esimba oliboso awa. Yaya bato nyonso bachao na liste. Okosilisa anete. Zambanda a désiré. La Bible dit il a effacé l'acte de l'ordonnance. T'es condamné et signe. Tongo loboko yaya. Yo nano kanga vi ya mwana eko luka Yesu Masiya Nazareth nzamba mayata. J'ai pris un Dieu vivant et véritable. Soka kosangata okosa payete. Kande na osambela. Yako za 17. Mupepe moko luka molimo osante ko souffler. Mupepe ko souffler. Nzamba osopa grâce a ona batu. Nzamba osopa badon kati batu. Nzamba osopa yaya. Ozama kaba molimo mosante. Ezala batu ebele ba ozala saisi maintenant. Musuza parler la langue. Jésus-Christ est Seigneur. Zamba bimisa ba serviteur, abimisa ba servante, parce que l'angeza munene, batu mabe ba telemi ba combien belé, et singeli ba sali ba telema. Zamba osa le choix ce soir. Il y a ba sali pour que son royaume et ça la peuplé. Toma le boko bien aimé. Toma le boko bien aimé. Tant que tu la combat Yesu Masiya Nazareth 2 fois, 3e fois, tu belle li moto. Tala comme Zamba osale là-haut. Oyaki na maladie ozonga guéri. Oyaki na ba souci ozonga na kimia. Oyaki na benquétude yaya ozonga tranquille. Osilisa année oyo bongo te. Nzamba linga ba défi. Oya lobaki ko lela. Akuta na nzamba mayata qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà la gloire. Ao sentir la commis déséquilibré. Ao sentir Dieu de le tigali ayete. Voilà le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Invoque avec moi, invoque après moi. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le nom. Voilà le nom. Voilà le nom pour la 2e fois. Yesu Masiya
l'effet du Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ Nazareth est Dieu. Il est le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Le maître de toutes choses. Il a existé avant son existence. Tout a été créé par lui et pour lui. Daddy, s'il vous plaît, se repousse rapidement. Pasteur Rabbi, se repousse à bonsoir. Pasteur Rabbi, imposez le boko. Daddy, imposez ça là où le boko n'a pas. Daddy Rabbi, imposez le boko dans mon tour. Imposez le boko Daddy. Yes. Allez, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Protocole. Daddy, imposez maman au lobo, s'il vous plaît. T'es le lobo dans mon tour. Père, je lève ma main. Au lobo qui l'Esprit du Seigneur est sur moi. Rendre libre les opprimés et la délivrance aux captifs. Moutounio soit kangama, Moutounio soit qui malade, Moutounio soit un problème. Je lève ma main, je déclare, reçois ta solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Otongo maboko so pesa nzambe merci. Pesa merci na o saleli o sengo na o ndimi kasina na monite. Nzamba sana baniere pela o salela, pesa nkolo merci. Na komba Yesu Masia Nazareth, to sambeli ya sambela. Sambela bien-aimé, sambela. Merci. Na kombo o epe sambela biso, o tobete la maboko bien. Kombo ya Yesu Masia Nazareth qui a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Deto sambela ki na kondima tolobi. Amen. Yoka yaya. Ndeko zawana. Soki o sambela te. Bandeko baoso va coordonner. Soko sepelo ya kosambela na biso la porte est grandement ouverte. Soko kaka ozo dépose yango. Olobi ndenge na soutenir na mbongo nanga. Zamba Paul Mayata kota pe makambo na yo. Wana ozo pusana nyonso za nango pona soutien ya CFC Passa na inane ozo avancer ozo kwaka okaka. Wana papa Joseph Tita. Nous sommes dans la liberté au nom de Tala sepelaka sokozu mosali na nzambo azana posa kobota ateio. Alléluia. Nazondima éternel Dieu apesi fardeau. Alléluia. Ya kobota bana mokili mobimba. Nzambe azwa lokumu kozwa don ya boyene. Munene penzo lo maneke Seigneur inane oyo e bakisa pe en plus na vie na ngai. Et tant qu'on continue l'alliance à inane oyo, je pense que le Seigneur ne te laissera pas vite. Merci, le pasteur Rabbi. Un papa humble, très humble. Parce que déjà, il a quelque chose de Dieu en lui. Que la grâce de Dieu repose sur toi, mon papa. Zamba fungolo ma porte, ma fout à l'eau, le quitte à l'essous. Et je sais que le Seigneur le fera. Alléluia. Alléluia. Tombola mon likolo.
mongongo. Ezali moko ya action de grâce aux osale pa ya nzambe. Fongola mongongo loba je suis là devant toi. Yo nde nzambe ya CFC. CFC yo wapi yaya. 8 ans na Kinshasa akomi na bana ebele boye. Oyo eza te, eza nzambe. Yango otombola kaka nzambe oyo ya bomoi aza capable. Ozali na liloba ya suka. Pona ba papa na ngai, pona église na biso, pona ndako na biso. Ya suka. Ozanzambe te poto. Zako yembe na misa yo. Yango te ekologola yo. Na bonzambe na yo. Esika mabanga. Yemba lole zo kita lole zo kitela yo mokilie simami neloboko na yo niloba suka eza famille na bino te niloba suka eza pe papa mwasi na bino te jamais niloba suka eza gouvernement ya Congo te loba ya suka eza Yesu Kristo tombola maboko likolo Nous avons besoin de ça. Nous sommes là.
tu as raison de kobeta maboko amutama osalela CFC ekamusa bato mokili ezokamwa c'est vrai nazoyebisa bino mokili ezokamwa pesa ye merci tobana ye merci neti kaka je CFC mpasa ye neti kaka je mpasa de ekoya neti kaka je CFC kikole ekoya neti kaka je CFC kikole de ekoya neti kaka je CFC maluku ekoya CFC maluku de ekoya. Il faut croire à ça. Le Seigneur a si afongoli banzela. Tous ceux qui débattent, c'est ce qu'on dit. Lolo, le bon match, bien à stade. Sabo. Koluka ebe bisanga ona kunga CFC tombola maboko likolo lobana ngaboye Yesu bamona chute na ngai te basepela te na kokoya na ngai bombanga na makila na yo bien aimé bozoyeba makambo ezosuscite jalousie makasi ezala basali na nzambe kaka libanda te kaka nde bafarisien bazalaka bandotala baluka nani yango azosala malamu jalo
maboko na yo likolo sopesa nzambe merci. Wana musali na nzambe évangéliste Moura Maweta Zomata pour clôturer le sambo. Bien-aimé, nalingo kota na alliance, nalingo bénéficier lipamboli. Peut-être lobi na salaki na souci à contribuer, mais na ça n'est l'autre côté. Otikalaki na 500 francs, 1000 francs. Et que sunge sike balua ki ba maman, on peut vous noter quelque chose. Hein? Il faut 2000 francs. Non, il y a moun qui chasser moko boy. Non, c'est 2000 francs. Oh, bon, il y a un bon là. Pakele le banu waza encore beaucoup. Azali nombole boni mwana. Habitué. Ukumona peye wana kodili ya wapabutili kakao. Mbana wibatiaka makelele usongi. Kwa zali tekile fufu ya 1000 francs. Apesi nga 2000 R. Te mwana ngaza moyibi. Loba mwana ngaza moyibi. Na apesi mwana nga 2000 francs. Apesi za mwindi. Fufu zo mwana zo teba. Mama, na kindoki loko swangate. Omoninga, na zaka ndoki te. Soko zo kindoki lo pesa mwana na yo. Vino ya passe comme dans bongiso. Va voir ta famille. Aboni buzoba. Tu vas m'énerver, attention. Calme les faiblesses. Allez. Madame, faites attention. Quand tu crois que ngana na zo bota te na mwana te na beto maboko. Ba ninga na notre bazana bana. Allez, on se là. Tous mes amis, bazana bana. Mais ngana ke ne pas na bonne zone na bana. Ba OK ba université, ba OK ba maternelle. Allez, tu na niveau sabotage. Na kindoki loko kangate. Lokolo lingaki fufu na pesa fulia. Allez, réponse au pesa nga ya mwana. Réponse au pesa nga ya mwana ale. Wadi badule ninga. Badule ninga yo. Oh, kotika ngate yawe. Na koma sija humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo. Kolo nanga kino na kolata motole. Non, on a pas besoin de nous séparer non t'es. C'est non. Ngai mo boti so mona yesi kambal bala zala gentil gentil yo non mo comme si. C'est non. Tu comme mini na yambe moté.
baboli ati basystème akolanda wana place ya mosala boyenga na okokaa moko ebona oyo nga na osala eza cope ya mosala te eza cope nazwa mwa transport nazwa cope nyonso epesa mbongo te mbongo otongela ndako ozoma ndako na mbongo sokoza na ekolo moko osala Karechi, tu vois, Digital est venu après toi. Je sais que tu travailles bien. Côté travail, je n'ai rien à te dire. Digital est venu après. Quand il est venu, il était célibataire. Mais après, je crois, quelque temps, il s'est marié. Et c'est pourquoi je lui ai demandé comment ça va à la maison. Mais toi, Richie, ça fait des années. Tu travailles. Je ne dirais pas que tu gagnes beaucoup, mais avec ce que tu gagnes, tu peux te marier. On sort seulement déçu. Quand on beaucoup discuter, beaucoup soigner, peiner beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi. Dis-moi un peu, maman. Est-ce que tonton Alain, Azar ma papa les Ginangai? Parmi vos conseils que vous m'avez prodigués, vous m'avez une fois dit que la vie en soi, c'est un choix. Si vous choisissez bien, rassurez-vous que la suite de votre vie sera heureuse. Et je n'aimerais pas tomber dans le piège de mes prédécesseurs, mes aînés qui ont failli dans leur mariage. Et sur ce, avant je vous disais que je me battais pour le choix. Et à l'heure actuelle, ba amoureux ya théâtre bino babolingaka théâtre cinéma ya bino Rabi Mavinga ayeli bino série ya sika à cause de la foi. À cause de la foi, série ya sika elongo na artiste na bino Papa Alain Mabana, Papa Kofi Mufunda, Rishi Mboyo, Digital à Gronto, Papa Sundiata Manyata, Papa Lia Ndi, Mama Rosie Luzolo, na Yemoko Rabi Mavinga, bongo pasteur de la foi à cause d'Angate. Les amoureux du théâtre par les soutiens, il y a FB International, agence ya solo, bokozwa film Oyo Kalate, Awana Kilongo TV. Bochade aba message, bo signaler déjà wapi bino. Boko sepela, koseka ezali, ba suspense ezali, ba film du solo ya kitoko à cause de la foi. To bandi na biso, to bandi déjà. mes aînés qui ont failli dans leur mariage. Et sur ce, avant je vous disais que je me battais pour le choix. Et à l'heure actuelle, papa, je vous dis, je vous prends pour un père. Je vous dis que j'ai la femme présentement idéale. Et incessamment, je vous donnerai la date. En gros, c'est un peu ça. Mikolo, solingi osabone, obetika ...